accéder au conseil de Dieu. Prophète Gary Kenge asangisi kibana na nzambe tu makolo dimanche oyo awa na kati ya les ambassadeurs pour Christ. APC na mukuse noko nanga ndimelanga que message oyo ezalaki tiré na mukanda psaume chapitre 2 verset 7 pe Jérémie 23 18 à 22. Message oyo ebetaki ntunzu na etutu pona kotalisa na bana na nzambe ke esengeli kokota na kati ya destiné kotalisa na bana na nzambe ete bazali na accès na basantu na nzambe oyo pe bazali ba gardien ba conseil. Arapelaki bango lisusu ko 2024 prophétie ebimaka pona balkanisation ya République démocratique du Congo kasi ezalaki pona kopesa na pole importance ya territoire ya nation mobimba. Nzambe azali komettre en garde batu nyonso oyo bazali koloba mabe na kombo na ye. Jérémie 23 18 à 22 pe a rappelé lisusu que vraie grandeur ezali ko dépendre te na ba apparence kasi ezali bongo ko dépendre na mutema. Pona komona pe koyoka liloba na ye. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Nani asalaki keba na maloba na ye? Qui l'a entendu? Nani yango ayokaki ye? Voici Tala la tempête de l'Éternel, mbonge na Yahweh, la fureur éclate, kanda yangwane kiti, l'orage se précipite, mbonge ezakoya na lombango nyonso, ils font sur la tête de méchants. ekiti na mabele ya batu mabe. La colère de l'Éternel ne se calmera pas Kanda na nzambe kotika te jusqu'à ce qu'il ait accompli, kino ete kokokisa exécuté le dessein de son cœur. kokokisa mwango ya motema na ye. Vous le comprendrez dans la suite de temps. Bokososola yango na sima ya tango. Écoutez ça. Boyoka oyo. Je n'ai point envoyé ces prophètes Natikalaki kotinda basakoli wana te et ils ont couru. pe bapotaki mbangu. Je ne leur ai point parlé Natikalaki kolobela bango te et ils ont prophétisé. sokande bango bayebi kosakola. Nous avons dit ça. Tolobaki yango. Aujourd'hui, beaucoup s'élèvent sur les réseaux sociaux, Lelo vers bato- les médias. Dieu m'a dit, les Congo, Dieu m'a dit, tout le monde veut parler. Lelo mutu nyonso aleki koloba na lolaka na etando eke pe na ba réseaux sociaux. Et Dieu dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Nzamba lobi natikalaki kotinda basakoli wana te. Verset 22e. Molongo ya tuku mibale na Écoutons mibale. encore ça, c'est très fort. Yoka ezali so makasi. S'ils avaient assisté à mon conseil, Soki bazalaka epai nazalaki kokata mikano. ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Balingaki koyebisa libota nanga maloba oyo ngai. S'ils auraient dû assister à mon Soki conseil, bazalaka esiko nazalaki kozwa mikano. s'ils avaient assisté à Soki bazalaki nesika yango. ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Balingaki koyokanisa libota nanga maloba oyo ngai nalobaki. Et le faire revenir de leur mauvaise voie, Pe balingaki kozongisa bango na nzela ya mabe de la méchanceté de leurs actions. na kanza ya misala na bango. Acclamons la parole de Dieu. Tobeteli loba na nkolo maboko. Les sous-thèmes que nous avions commencé à exploiter depuis les dimanches passés, Mama na likambo tobandaki kolobela uta yengelekaki. c'est comment accéder au conseil de l'Éternel. Ndenge nini okosala ke okoma esiko nzambe azwaka mikano. Pourquoi? Parce que dans ce texte de Jérémie que nous venons de lire, Pona nini nyonso oyo pamba te na matangi oyo ekomi Yeremia touti nous kotanga. constatons que Dieu est en train de faire un reproche. Tozomona te nzambe akopamela libota. Dieu s'insurge en faux contre les prophéties qui sont données par certains soi-disant prophètes. Nzambe azotelemela bisakoli mosusu oyo basakoli oyo oloba tobenga basakoli bakopesaka na Il libota. dit, moi je ne les ai pas envoyés. Nzambe alobi ngai te mutu natindaki Dieu bango. s'étonne Nzambe de okamwa voir toute cette panoplie de prophètes qui s'élèvent ça et là
parlant comme si ça venait de la part de Dieu. Comment ebele ya basakoli bakobima bipai na bipai koloba lokola te nzambe nde mutu atindaki bango baloba. Il considère que toutes ces choses qu'ils sont en train de donner ne sont que des chimères. Azomona azoloba te nyonso bango bazopesa wana lokola bisako eza kaka lukuta eza tozali appelé na kokola na grâce na sagesse pe na stature. Grâce na kati na biso ezali koatire bongo opposition. Kasi plus que ezali combattu, plus que yango pe ezali na kati ya kokola. Kobundisa ngolu ezali kobundisa nzambe. Kasi pona kosukisa exhortation ya mokolo yango ayebaki bongo koyebisa bana na nzambe bayebaka bongo kosepela na elevation ya mutu mususu puete yango pe équaturé grâce eya likolo na yo. Il est temps que le fils agisse. Boyeba pe bokanga ko mate yango elekanaka avec impact ya kosakana te awa na les ambassadeurs pour Christ.